bandeko bomoni binomoko oyo wana ndenge bana classe bazokima pona vaccin oyo balingi okata bango par force. Je crois que bamosusu bamonaki yango na mekai deja kolakisa yango. Alo bandeko na ngai nazo koloba ba infirmier na ba docteur na mboka na biso misala elaka te. Bazozwa misala te, misala eza te. Un docteur asisi ba classe azosala 3 ans 4 ans musala eza te, ba infirmier baza te. Alors tolingi to tala nano ndenge voilà tota nano eloko yo bomoni photo ye aza te mais bomoni kuna ndenge ali bongo bato aboye bakobongisela bino mboka tala ye kuta aza na ye te mais bazwi kaka photo bango wana baza koprie mpona Kabila eza mawa. Alo bandeko un jour omoni mboka na biso za totana no makambo tato ya lobby ndenge bateka mboka toyoka nano yango na bokebi nyonso tolanda yango vraiment na bokebi nyonso. Voilà. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Nous, on en a 80 millions. 80 millions. Oh, tout ça, il a raté. Oh, tout ça, il a raté. Tout ça, il a... Oh, dit. Oh. Nakoki ko bandela ngo mais likambo te. Oh, tout ça, il a raté. Tout ça, il a 1%. 1% à Pamba. Mes chers amis, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Non, tu comptes un livre Moko. Il y a Al Gore. Al Gore Azalaki, vice-président, il y a Bill Clinton, de 1993 à 2001, a commis un livre vraiment très intéressant, Le futur. 6 logiciels pour changer le monde. Mais il y a 4 livres, à l'Obiboui, que la RDC a déjà vendu plus de 50% des terres arables. À Tekeli en banane. À Tekeli en pays. Le quoi là-bas, Inde, Chine. Tekeli bango déjà. Tekeli bango ma belé la biso, terre arabe. Sous 2009, c'est sous 50% de terre arabe. Kabila, papa Makamozolo Bateki en sous Kabila. Mais je te dis la vérité, d'après si vous voyez, la diaspora, livre en Ozali, Le futur. Il y a Al Gore qui vice-président qui a États-Unis sous l'époque de Bill Clinton. La RDC a déjà vendu plus de 50% de terres arables. C'est-à-dire, l'agriculture, ça appartient aux Indiens. Ils vont faire ce qu'ils veulent de ces produits-là. Regarde un peu comment nous avons géré ce pays Nekonanga. Un scandale total. Donc aujourd'hui, nous avons un problème déjà à minéré. Nous avons Bitouma à l'Est, Calamité aux Bitouma à terre arable, Bitouma Moussouchamissa aux Bitouma à Maï. Et comme ils savent que nous n'avons pas une armée forte, ce qui te sait les raretés. Palestinien. Moi, la rentrée parlementaire, n'a reposé question la prochaine ministre de l'Agriculture a expliqué biso nani ateka qui m'a belé à Congo 50% de terres arables. Boteka qui pour la nini, moi la bossa est en nini. Non, mon cher, égoïsme. Égoïsme. C'est là. Bandeko nanga bato belé baye baraté pourquoi tu lombo as un président. Bato belé baye baraté. Donc ignorance vraiment ça m'a cassé côté congolais. Bandeko, est-ce que boyebi pourquoi Mobutu akabolaka Kindu? Biloko bazolo balelo Mobutu atikaki yango. Ce n'est pas pour rien Mobutu aloba après moi c'est le déluge. Mobutu achaka armée moko makasi na STT pour te éviter biloko yo. Ndeko nanga episanga pasi ta na otala batu musu bozolanda bayibi histoire wana ona ningo yolo banabino mais balobela bino makamba pamba oyo eza kutu na nzela te biloko bozoloba ya este e bandi lelo te na 32 ans Mobutu biloko oyo yalaki mais ndani ya websa bino vérité mutura ndia komona na te ça le problème ndeko nanga na ngolo baboye. Bon, tomoni ndeko oyo je crois ya député Makamazoloba. Mais comment na mboka na bino biloko aboye ko salama
bateka bino mabele sans que député na sénateur ayeba te. Tango bandeko nga nayebisaka bino que les députés et les sénateurs ne travaillent pas. Bon dimelanga bandeko na ngai. Awa na France, boko teke loko moko te o ezana intérêt national, boko député ayeba te to sénateur ayeba te. Kutu afata comme ba député, mais c'est le maire. Ande kozama wa tango yo kabilo kabwe. Kabila a ba vrai conseiller na ye. Eza ba mindele ande kunanga ye. Eza ba tapa papa te. Contrairement à Tshilombo, ba conseiller ne banani. Ba to ba na komela bango boki, ba no mena masanga. Awa na Belgique. Mais ya Kabila ba fanda, ba ko yebise salabwe. So silisi boy, oko salabwe. Salaboy, so sisi boy, oko salaboy. Nde ya zola nde ngwana. Nde kona ngai. Boye bite pourquoi ba pona ki Tshilombo. Eza Kabila mutapona ite. Musika. Babina tata na ye aye banaka. Azwaka rien. Soki to tie ye. Monde ti ba olubake, c'est un Congolais. Parce que papa naye ayebanaki congolais. Premier cas. Deuxième cas, atangate. Troisièmement, il n'a jamais travaillé chez lui. Namboka naye a travaillé. Donc, tant qu'on kota et loko nyonso, il faut qu'on l'acsaye. Alors, pour à trouver, le coup là, tribaliste, pour à trouver, batu ya solo so ba ko l'acsaye, a ko zobangote. Yano mona ba pekisa kiye ba doye ya IDPS o penza ba yeba ka makambo azana ba okula te. Yano mona ki ba sala ki cash ba bisala cash sa IDPS te. Temo ya okota azana tina uzobate IDPS te parce que eza cash eza yete. De konanga ye. Tant Kabila yoki ke babani ko benga Tshilombo béton. Ah, mais Kabila sepeli abi donc simbi ndeko na bato baso benga nani Tshilombo kuna béton toute la journée mona l'été akola ale msuna kwa na makayabu mi ba uti musika na muzima ikana kuna baina makolo Tshilombo sa fout éperdument de ces gens là asa tina na bangote tango baoya ba lobby yetaliete parce que pouvoir est IDPST. Mubenga eza mawa leo nazomona Mubenga na faux pasteur ce bishop bazoko sabatu coup d'état manqué na RDC pour na Tshilombo. Mais Tshilombo va faire le coup d'état pourquoi? Parce que Tshilombo azo sala oyo bango bazako loba. Mais Tshilombo va faire le coup d'état pourquoi? Parce que tous les jours, chaque jour, Aza contact avec Kabila. Très bien. Tu me soutiens, je te soutiens. Bon, pourquoi? Ne on a bien tout dans bateau. Nga, bateau là dans bateau. Sur la traque titre, Nathalie na yomu benga, oh nan, muluba, oh, na on a été. Et ça na bateau belo bino là dans bateau. Pour nous ébiquer, ce sont tous des matières. Bandeko information mususu. Est-ce que vous voyez que sur combien d'hectares les Français sont mis dans l'Est kuna pour beaucoup de se pencher? L'information est à 20h. Et que vous allez soutenir jeunes filles, jeunes femmes, vous se pencher, sur 80 hectares, sur combien d'hectares dans Bossani? Alors, oyo wana mabele wana oyo kusoma na français babino mapayate Mexico ye mabele wana boko boto na lisusu mabele ba partout na ba Congo pe moite ba sombi belé ndenge ndeko na lobby tokola muka mosu na tongo toko se retrouver to perdre déjà mabele tokola muka mabele za kasu ya bisote balobi kete awa kotongate koto yo komekate
ekozala nde ndeko na ngai eza pasi ndeko province nyonso ya RDC eza na richesse province tout ya RDC eza na richesse province moko eza na richesse ya te na Équateur pétrole monana kuna na Équateur pétrole bele monana kuna à part pétrole biloko mosusu ya lia alo bakotika bino à l'aise ndenge nini ndeko nanga bakotika bino à l'aise ndenge nini yaona omoni na Kivu côté moko boye badiama ebimi ebele population mbala moko abone wela yango mutu na mutu azwa ndenge akoki kozwa mutu nyonso azwa ndenge akoki kozwa botala bandeko bomoni ndenge sauce qui pesa kuna bandeko bo excuse nga nazwaki mwa kumoko ezopisanga mwa pasi alors tokotala oyo Et maintenant, en direct du centre-ville, bandeko il est na banzi prévu qu'une bomoni météorite richesse côté ezali totala oh là Staprint, votre là partenaire dans un monde en constante évolution. oh là là merci bandeko na banzi boyoki baluba balobi soki a continue boye bako changer ye face ah bandeko to sani banda mukile banda c'est pour la première fois na batu oyo kutu bayibi nzela classe te bazo comprendre que Chilombo azo koka makambo te alors yo muluba soki batu wana bazo comprendre yo muluba zo comprendre te ndeko nanga
eza vraiment mawa eza mawa ya mawa donc toyokana nuye yembaka beto awo me bosalaka ke soki faci alongo okozonga epa na bino na mopompa nzela eza te okozongela super ya chichampa zelo okoyoka ndeko boyoki ndeko wana eza paster ya mokongo te moto alobi ndeko eza nga te alobi soki Tshilombo na 2023 alongwe bino baluba mumpompa soki mumpompa ya zoloba wana nga nayebi yango te bozonga kote na bino eza ki tribaliste te ou bien ki orgueil te bazoba nde soki kaka ye Tshilombo esili yo mpe simbaka nzela donc ce n'est pas so babino simba nzela yo kende ba Congo. Ce n'est pas ça. So babino simba nzela ozonga pa na yo elingolo batike kende ba Congo. Tokana tout ça clair. Merci. Tshilombo zo suwe kuna zanga ite. Voilà. Na la sino muntu moko anakola kisabino yete meza mawa. Boyoka yemuke boyoka yemuke botokina makamususu. Eza mawa ndeko. Oyo ayina asanzaka alobina za sumulu bate abana za sumulu bate boyoka ye. Bonsoir peuple congolais. Tande ya komi. Bonsoir bandeko nyonso bolandaka sentinelle ya MDC, le prophète surnaturel Mbiking Élysée. Message ya lelo ndenge bozomona na ba petit écran na bino. Omoni malamu balobi alerte. Un coup d'état préparé contre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Message nanga nazako adressé à mon président de la République. Je serai très bref. Très cher président, Joseph Kabila, au Baknyo Sobazo négligé, avec certains présidents africains, quelques conseillers na yo na présidence, après Bobini, il y a gouvernement, précisément en avril-mai et avant le 30 juin, il y a un coup d'État qui s'est déjà préparé contre vous. Nazali disposé à Kopesa d'informations au Nazui. J'ai un réseau international. Il y a un service secret, il y a un mboka mosusu. Nazali ancien, il y a Demiap. 1997 à 1999, j'ai travaillé à la Demiap. Directeur à Demiap, c'est général Sikatenda. Directeur, il y a un renseignement, le colonel Mississippi. Il y a un bâti qui a sali 20 ans dans la prison. Président, je suis bref. Et loko basala Laurent Désiré Kabila en 2001. Et loko balingi pe basala yo. Congolais nyonso azali focalisé na union sacrée. Congolais nyonso azali focalisé na union sacrée. Mais il y a un coup d'état préparé ndenge basala ki yango na Laurent Désiré Kabila. Même source d'information babenga otobengi Kakuji na 2001 baibisi ki bakoboma Laurent Désiré Kabila Kakuji atetembe. Très cher président Fachi, babengi Mwenze Kongolo balobi na ye bakoboma président Laurent Désiré Kabila. Numéro ya Mwenze Kongolo à l'époque ezalaki ba 777 na kati atetembe. Une semaine après babomi président Laurent Désiré Kabila. Source d'information epesinga yango ezali DGCE, Direction Générale des Services d'Espionnage Extérieur ya France. Congolais baza bakoli na France, basusu babotami na France, basali ba université na France, bazali na service tobengi général d'espionnage extérieur ya France, DGCE, babenga bango. Le même jour, Moussé Akoufi, très cher président Fachi, babengi colonel Edi Kapen,
président Asakoufi abengi botie ye na ngaliema kanga ba aéroport, pas d'entrée, pas de sortie, loba armée et du pouvoir. Et dit qu'appelle à Salindeng Balobaki. Mais pour l'obaki armée et du pouvoir à l'obité, avec 20 ans en prison. Président Fachi, diplomatie, Mundela Kosakabatu, diplomatie zali monoko. Officiellement, na monoko, Mundela officiellement. Na moté, mais zali officieusement. Alors, Bandeko, vraiment, nakoti kabinote, vous continuez à bakoneri. Nakoti kabinote, vous continuez à bakoneri. Bandeko, na baina bino, tout mon louba est menteur. Tout mon louba est menteur. Ndeko, information oyazolo baba on jamais na média. Et pas vous comprenez déjà que Ezabu Zoba. C'est un menteur. Oyaza mandia un traître flatteur. Musana ngwana. C'est benganga. Prendre gambon. Information yazo pesa. Bano jamais na média. Ba service oyazolo bawana. Menga na za information te. Ye avazwa azwa yango et pas yazolo bawana uti. Ngali ngako zonga vaye. Oh. C'est menteur. Hein? Ye alobaka alongwe muluba. Ako mukongo, ako manianga. Ye alongwe muluba. Tellement passe l'équipe. Oyo nani Katumbi akipake suster, akimandia. Baye azrai contre Chilombo. Ye azrai contre Chilombo. Aba ke Chilombo a gagné te. Ye. Alobi c'est Fayoul qui a gagné. Mandia. Azol ngabacha ika. Moutabo ina payé malamu bakangi ninga zo bakangi et surtout la tchebe eloko France ya France bako kangi malamoko ndeko tala bato boye Chilombo bako beta coup d'état pour nini Chilombo n'a pas gagné aux îles bako beta coup d'état pourquoi bazuiye balobi salela nga musala soko ko sala yango te na bomiyo sala azo sala pourquoi bato bazo lobaki Chilombo bazo kokate mais parce que azo sala pour na mbokate Chilombo travaille pour Kanambe et Kagame. Point. Ah. En tout cas, malheur à ceux qui comprennent les choses en retard. Et après, c'est Bandeko Nangaye. Tala azoya kobima akomiso kineti nani abaniko loba 2022 kala 2021 autant que aussi là 2022 ah pa ibaluba bino na bino bolo baketin esili Kabil Chilombo mutako sale mabe azate mutako sale mabe azate parce que basimbisie pouvoir tango kokoka zongsila biso ngoto chapta seni eto kende ezande ngwana boba bomé pourquoi baba peut-être coup d'état papa chanani pardon ndeko nanga ah ça passe ya bande ko nanga hein ngai souci nangai ndé na yebsa bino toujours que les sénateurs et les députés muta travailler ka azana été bande ko ngai baya ko somba ka biloko pana bino ndengona ba député baza au courant ba sénateur baza au courant seulement ils réclament leur salaire basala ki lo soutien ils réclament leur salaire et ça mawa bande ko mboka ya boye nana mona ngote député azali bama na somba biloko pana biloko ndengona ah nzambi nangaye totala oyo bande ko nangaye. Situé au quartier Caravia dans la commune annexe, l'orphelinat Boumi a vu ses bâtiments être démolis dans la matinée de ce vendredi 26 février 2021. À la base, un conflit parcellaire opposerait Madame Thérèse Ilunga à Madame Kabange. Il est 8 h du matin, les élèves sont dans les salles de classe à Boumi. Soudain arrivent les agents de la cour d'appel de Lubumbashi, détenant ainsi les documents de démolition des bâtiments scolaires sous la surveillance de la police. Les élèves internes et externes du dit orphelinat ont tous été mis dehors avec leurs biens sous la pluie, ne sachant que faire. Georges Songa Songa, éducateur dans cette école, cette démolition est une surprise. Il demande à la justice de faire son travail. On a vu les policiers embarqués dans notre terrain, là où il y a les enfants. Ils ont commencé d'abord par chasser les enfants en les tapant. Du coup, ils ont commencé à démolir la maison de jeunes.
aussi l'école. Donc on ne sait pas ce qui se passe. Pour le moment, tous les enfants sont sur la route. On ne sait pas ils vont manger quand, parce que même la nourriture qu'on préparait, ils ont tout jeté pêle-mêle. On peut lire un désespoir sur le visage des élèves et parents impactés par cette démolition. Cette école encadre à ce jour à peu près 200 élèves, toutes sections confondues. Il y a aussi à son sein les filles et mères qui bénéficient de l'encadrement de l'ONG Boumi. Nos efforts sont restés vains pour avoir le son de cloche des avocats conseils de Madame Kabange. Selon le témoin, cette démolition n'a pas respecté les règles. Ndeko, to banokende ka ndengo na ba distraction. Distraction sur distraction ti 21 sili to continue na distraction muso ti e comme seni kande ngona tala o mboka marke nini bandiko nanga mboka ya marke nini bomona na ba kongula salva pa balongo bandundu salva pa tolo ko equateur na moito ya kutu ya este ko ezana mikro nyonso Lubumbashi pa ikabila uti tala Lubumbashi oba komisa kabila ke president aza congolais tala nzambe nanga omboka ya ndenge nini ezalaka na kimia te lelo problème lobi kuna problème nzambe Nous sommes en République démocratique du Congo, dans la province du Congo central. Membre de la Confédération nationale des producteurs agricoles du Congo, la FOPACO ou Force paysanne Congo est une fédération provinciale encadrant les organisations paysannes de la province du Congo central. Le qualificatif paysan se rapporte principalement au travail de la terre. Les paysans du Congo central en général et des territoires de Lukula, Madimba et Mbandangungu, dont il est question dans ce documentaire en particulier, accèdent-ils réellement à la terre? Nous vivons de l'agriculture. Sur quelle terre? Le problème, cette terre-là, nous entendons parler maintenant accaparement de terre. Ces terrains, il n'y a plus rien, mais nous n'avons pas l'accessibilité d'entrer dans ces entreprises-là. C'est un sérieux problème. Oui, nous venons de quitter la grande route de la nationale numéro 1. Nous entrons vers Kolofuma. Parce que dans cette contrée, la population est en train de vivre une situation catastrophique en matière d'accès à la terre. Ouais, de manière générale, ici, il y a le problème de la terre. Donc, ce sont des terres qui ont été confisquées depuis 1923. 1923, j'ai dit, en pleine colonisation. Et là, la population, si je prends l'exemple d'Nkolo, qui a aujourd'hui plus de 3000 habitants, Nkolo n'avait que 700 habitants. Et aujourd'hui, c'est la terre qui manque. La terre manque, on n'a pas de terre. Nous n'avons pas de terre, donc la population n'a pas où aller travailler. Bon, toi, Bambouta Bafana Ntoto, Mousse Compagnie, il est comme un missionnaire. Mais, Mouinta Moutokumini ou effectif, il kumini à Saka, place qui a Sadila, qui toko ondolo. Même place qui a Tungulu, qui toko ondolo. Nsanza place où ça Didi, il est mission, donc presque, Fatangadia di Moussikwani. Des kilomètres sont à parcourir à pied pour ceux qui veulent travailler sur un espace non assujetti au système de météage. Distance tuga nkolo tsima yanga 8 km. Ditugila kuna damude kuna bilanga besala nkati kuendela kuna bilanga kuna vatade tengna sala kuna bilanga. Kuna katuzola bakantwade kunkolo. Kunkolo ntuki dingele kindingo damuda vata bilanga. Po kunkolo ntote mema fana 4 ba abi. Fuli besadi lankadu. Fuli byako kuone kuntwade ntwani ntote mema fana bako ba abi ko ntote ko jifeli mema fana bako.
Enkia mpasi zikalanga yeno mumamu matadidi mavata voti ntoto ulusadilanga bilanga. Pasi zefuana kibeni. Po bubu tunavava deja nani clôture jivel konima kwani kelke 10 metres vovo nani lupangu longombe vovo aliandika na tie ko tusalilanga donc fin toto batu sisi la fefioti. Antuka matutuvanga mpasi. Mudia mbuzi urvere wabaka mtoto wetu. Ale utusiri unakakota sangombe kuna mtoto wetu vudivadia bima bya onto mvula ziluti tukole mu mpasi. Kima tufutidia nkatu. Ori atufuta mbongo nkatu. Ale unu kiki mtoto wetu wabaka mtoto wetu kaka kutufuta akimako. Idina atuvutidila mtoto atufuta mbongo zetu sinazidila bilanga kongombe. Mutafuta mbongo zetu. Mtoto wetu mpadiaka avutula atuvaka nifindambo. Pasivo yetodiaka tokipere to santila batekolo. Les paysans du village Likila ont non seulement besoin de récupérer leurs terres, mais aussi d'être indemnisés pour leurs champs détruits par les vaches de Sogenat. Ngana lobi boy ndeto zabwe to sali na kanisa 5 to simba lisumbongo te koko ketana fufu boy na mai bakokotsa bangome na bangomba okende basisi ko lia fufu ana nyonso manyoko nga balianga sibilanga tozwa te loko te baya oto ko futa ba pesa biso ni 10 francs o donde zabwe susi na biso zaba ya ba pesa biso bilanga ba libérer mabele na biso bango bakotsa bangome na bango comme ça biso lisusu lobi eko akosunga biso po passer mingi tozo kokate noko mbembe mumona tuna susi etampuna tukwenda hili la fuluka antulu kikuftelelwa tunena ngombe mumuseti mwasakuza nikisa ngombe bovena tenda ya bilanga mana madioko tufeti tangisila bana uwe katubaki kombongo biakulu biye nguba zina kuna ntsumbi ntima muzulu katuzeye ko mulumbu yikuiza Gilvin muvova kenavo ebina bima bina kuna voka tuvidi bekatula ko mulumbu yingombe adia kuna kiduma kaka ko etala zinzo byoko uyini kiduma bokela kiduma kakinavata ko kiduma kakina bantu ko mentangu zakulu munankanda ni village kiduma bantu na bakwenda tunga mugyoka bena zinzo udi na vata kibeni wadi fete kadila Manki zole le vova. Mono njole le vovela mambo mantoto. Beto kuku katuta tanga kumudamudia kintoto ushivelu wabaka wao. Tukakabakila wao katufana kima kimoshiko. Tala beto kutukatuta tanga ko yao bana ba umutanga bena fale katufutu dila ntoto tavatilanga. Twakala possibilité ba para beto bena kututanga sa mudamudia ntoto. Katune mfuna mbongo wate utuvena mbongo mana wanizimana mevu utuvena ntoto. Toto moshi musadila tuna mubakila tuna mbongo zetu. La santé des habitants des villages à proximité des concessions est perturbée par manque d'une eau potable. Ngombe presque za kuno ko kwa nuikina masamala. Beto masamala bilari. Tukanwa masa safo bilari josi mayimpamba kuenda kuna nkolo tifo yile malaria bilari jo. Donc mupasika katuni na kizeko wotu fiti zingila mu secteur kuilungongo. Alors eno mbuta lutufofela. Chassés de leur village par les concessionnaires, certains paysans ont trouvé refuge dans un village voisin. Préfisé vakindinga kadintoto wa mono wa Jivel, vraiment Jivel wabaka wa kulu kako salamako. Donc ko konso ko date tutungi disinzoku na bafuti sogoka. Babu basamu na hapo ntoto wa basumba wao wakuma wabao waleta. À Lukula, comme ailleurs, les habitants vivent sans installation sanitaire, faute d'espace. Lumukina ba constitution katula fava tomba place tuende ku cabine moi tu bola ba kila place ikeleve baka lokadi cabine parce que boabu njo yawo yayi mindonga mi awu nya alibo fe ko tu de ka wese parce que bo ene ti wese ki libre ko lui ni ba ka ba wese vali mais bo kadi ba ka ba wese tu ko kadi ba tu do telo entourage social kadi ba tout le même chole tous OK ngoko to mindonga nene bo ba di kumba fungo ba ku ba ata ba kengi pesa bo ba ne. Ici, la terre est occupée par les EVA et le jatropha. Les paysans qui préfèrent planter le palmier et s'aimer les cultures vivrières n'ont pas d'espace pour cela. Zipasi ziliye tukwa kuziwombo tufuatili sala bilanga ngino biwombo me produit mutango bamindela produit ubonga nsitu wombo donc bogapu iza récupérer ben binsi tuete sadi la biyi kabifioti
Donc tout a dit ça, l'autre dit woka, moudiambo di compagnie de produits bon, c'est tout va na coup di gap. Bon gap donc oui ka tu fiet ki sa moudiambo di sa dulu. Donc tu sais le kubusti bukwendre bilanga biwombo moudiambo di sal bisal biwombo. Nisi tu sali la tu si ala ko. Kompano mano kutubonga tin kinsi tu ki wombo. Widi buabu kadiva sali la tu si ala ko. Mano kusa kuna mindonga miande. Pena tusi kuboto la sadi la mumindonga beni bila kasa fitu kwando kubatu bumboto. Tebo bambutu kwa tuzebu kuboba kuza yonzu kwa vambi bakuza sadi la. Vretini kineni kinsitu kwa mana tubonga. Wabutungu wabubu minsitu batu bamewokela ngolo mu groupe mayako. Me mu minsitu mu bafune sadi la basiedi kuzi espace. Bila mbi bakondo luzi espace. Aingeyu bo wili fumu mbi untu ba mumabe. En tout cas problème minsitu tumini mu groupe machesi qui a de l'homoni, compagnies à investir mutiama manutuziona minsitu. Donc pas ziona mais bakaya zeto bavana nsitu kudi compagnie. Mais d'après tout awa amfite yozi imana. Mais bo abu compagnie timu lumbuki haki muna kidi konda exploiter nge kwenda 3 km ainjo nkanda tudi katunga karibu longsela ya utalabana. Bana bameni bamunjo sinkanda baba kumuni upremere neseo bakadi baka mukonda kadi atuli kazibu la école kuna tona tutunga nzonkanda ne ça fait 2 ans donc izibu kango donc compagnie kangamba betu kumulong sila bana minu tangu kanga munabwe ifwen bafumuze muzima tangu bakanga ifwen bo abu problème maba ko gap muna kidi continue kwanga maba mu mufuti zingi la population betu kisalu kikauchu kia uko bakulu betu betubikila nkandi ayi ngazi vraiment kilubeka bukutu natra mama mungi gouvernement katala mupile yo twekela pile yayi tala kadi vasadila mebo abu muna bakidi continue zenga maba musuba kuna kauchu betu kauchu tusi yugo kuyako tubutukila dia kutota dia betu kuna dia kadetu betu kuna losu letu betu kuna ku zingazi biatwati zingile. Nous sommes sur la route de Kindona, donc la route qui mène vers Ngeba, qui est le centre le plus connu. À Kindona, territoire de Madimba, les paysans souffrent des ventes illicites des terres par les ayants droit. Nkiazi mpasi zikalanga yeno kuku Kindona matari di mamuma mvuilu wa ntoto ntekoludia kazi mintoto vraiment zitugeni kibeni carence ne ambu inkangu fwanu gatiri kokeni butuna bubini meme yano nteka ntoto droit kagana ntoto wo usateko ka deuxième fois soteriria kundambu yisala ilelu kikini ngatu ina fait de 75 hectares de akayika ilelu ki yuna muntu munungutu mvuiri nkutu ku nzwa mumboti fiot ikangila muna kumbaga yano kinikangila nzo muna nsinga ukinileka na ana mfulu kibasa muntu tekeri ntoto 75 hectares. Again, Bolsi dans des 200 hectares, puisque 125 d'inheti, plus 75 hectares d'origine kameni, donc étendu il faut. Pour les paysans du Congo central, leur droit à la vie est conditionné par une rétrocession des terres détenues et non exploitées par certaines entreprises depuis des dizaines d'années. Jivel katufoto elantoto. Pour kado ina katufananga kado mosina na muntu mosi una ngolo dan 3 mavosali de jardin kafti baka mboze somba kan ngombe 10 yalu kawiza na yeyani company kavana ntoto fata tovutu la ndambu ntoto faitu sadila ankali plus bisadila katu di feti lomba kuleta butu na bu puisque kini possibilité ukanti leta ka donc njikama
ni ambu butusiri bubini kimwende akuma leni ntini na ukaleta ufuti kunjika mukusande muni ireprendre ntoto muuna wa kulukulu. Dans les DCRP, documents stratégiques de croissance et réduction de la pauvreté, il est inscrit qu'une réforme agraire doit être faite au Congo, notamment au Congo central et dans les Kivu. Mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Donc il faut qu'il y ait une rétrocession des terres. Donner la terre à la population, c'est leur donner la vie, c'est leur donner le travail, c'est leur donner le droit à la santé, c'est donner aux enfants le droit à l'éducation, bref, c'est leur donner le droit à la vie. Pour la FOPACO, le gouvernement a intérêt à prendre en considération les revendications des paysans pour garantir la paix sociale dans la province. Ce que nous pensons, bien structurer les paysans, bien connaître là où il y a des problèmes. Nous, en tant que FOPACO, nous sommes membres de la Confédération nationale des producteurs agricoles du Congo. Nous avons pensé de mener des plaidoyers pour que nous puissions avoir un document qui pouvait aider et lui-même le gouvernement et nous la population. Parce qu'il n'y a pas un gouvernement sans population. Je pense que s'il n'y a pas une bonne concertation, et le gouvernement va continuer toujours à souffrir. Ce problème d'accaparement et des ventes illicites de terres se pose sur toute l'étendue de la province du Congo central. Il est important que la voix des paysans de cette province soit écoutée par l'autorité en vue d'assurer aux habitants une stabilité économique, un véritable droit à la santé et un lendemain meilleur pour les générations futures. Bandeko nzambe azana bino biloko yo bozo yoka ezoleka wana ba député na ba sénat ba yebi na bango te biloko o wana a priori estali gouverneur ya Congo central eza biloko tout faut comme la président mais parce que même les gouverneurs aussi ne travaillent pas donc tu travailles ça te parce que biloko aboye oyo wana etali tout chilombo te. Mais puisque le pouvoir n'est pas décentralisé, donc afandi azozela kaka akuna balobinini l'état mokonzi alobini mais yoza mokonzi tango pouvoir est décentralisé te donc mokonzi aza na été eza mawa bazo senga mabel na RDC eloko babengi nini indemnisation bayibi yango te donc bako boma mutu na yo to nini indemnisation kuna bayibi yango te nati lombo batune ya utile bango suki wapi basularo na bayibi bango bakamwana te mais ana poto bayiba kyango eza mawa bandeko na RDC ba docteur bazo komisala te docteur en médecine nazo ba docteur en droit te parce que docteur en droit baluba bazo komisala docteur en médecine azo komisala te ba infirmier bazo komisala te mais bato malade balike belé bato malade balike belé mais docteur azo komisala te hospital ndeni en France docteur asomaka te ba infirmier asomaka te l'air yo bazala ba besoin oya mungo bandeko ya Kivu botini nanga ba vidéo na WhatsApp numéro nanga ezali 06 51 03 92 89 06 51 03 92 89 c'est vrai kobenga ngati naza trop occupé d'ailleurs bandeko nanga o bazanga na WhatsApp baza komona ki naza ko effacer ba contenu naza ko effacer toujours parce que plein eza ya plein tant mususu omona pa na yo na effacer yo kanisali ke ozaka nanga ya ona effacer te na ini yo te eleke belé pona nini téléphone air moko zo sala net s'exploser donc nazo ko efasaka donc bino bandeko ya Kasai ya Kananga Mbuji Mai Lubumbashi Kivu Kisangani Bakongo Bandundu soki okangi film na yo tinda opananga c'est vrai que l'on a opesa bino ezate parce que ngapela bape akanga te bafuta anga te dina like biloko wana mo bafuta ngezate. J'ai été contacté. Bah contacté déjà 2 fois dans le bambo comme mais na répondre qui ngaza mu Congo. Ngana vivre na mbongo ndengo na te. So on a besoin mbongo ba obalanda nga. On a besoin ngana otina quelque chose. Mais pour que bino bo pesa mbongo pour na tourner kana le bambo non. Nga sa biloko na tenga sa nzambe ya mu Congo. Voilà, c'est clair.
do bandeko natala soki na kozwa na komona eloko mosusu na bombelaki bino mais eza mawa mingi bandeko na ngai ke na baprovince nyonso baproblème na baproblème nyonso baproblème na baproblème donc na banzi oyo eza avant dernier total. Ces vaillants soldats, 4 au total, dont 2 de la garde républicaine et 2 de la deuxième zone de défense, à savoir les soldats de première classe Afondongan de Camille, le premier sergent Rwankiko Kabera Fabrice, le sergent-major Numbi Banza John et le capitaine Moulaj Motembe ont succombé sous les champs de bataille le 14 février 2021 en accomplissant leur devoir, celui de protéger la patrie. Ainsi donc, des hommages dignes ont été rendus à ces vaillants guerriers par leurs compagnons d'armes et autres autorités politico-administratives de la province, avec à leur tête le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfa Kimimba. Ces héros qui ont servi pendant longtemps sous les drapeaux étaient abattus lors des dernières attaques des insurgés Maïmaï dans la ville de Lubumbashi. Un culte a été célébré au terrain du camp-major Vangou où les 4 corps ont été exposés. Dans son prêche, l'officiant du jour a rappelé à l'assistance que tous nous sommes passagers sur cette terre. L'essentiel est de mourir en Christ, car les bonnes œuvres accompagnent ceux qui meurent dans les seigneurs. Il s'en suivra le dépôt des gerbes et des fleurs. Le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfa a donné le ton. Il sera suivi par les officiers militaires et les membres des familles éplorées. La douleur était visible sur les visages des amis et des familles des disparus. Le commandant de la 22e région militaire, Smith Giyanga, a rendu hommage à ces 4 hommes tout en rassurant que la mort de ces vaillants soldats va rebooster le moral des forces armées de la République démocratique du Congo qui ne baisseront jamais les bras pour défendre l'intérêt territorial de la RDC. Nous ne tolérerons jamais, alors jamais, toute aventure, qui que ce soit, d'où qu'elle proviendrait, de pouvoir semer la terreur, la mort et la désolation au sein de la population du secteur de la 22e région militaire en général et dans les Hauts-Katanga en particulier. Au nom du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo et au mien propre, je rends un vibrant hommage à ces vaillants militaires tombés sur le champ d'honneur. Car pour un militaire, mourir noble, c'est mourir sur le champ de bataille. Les commandants ont aussi rendu hommage à l'enfant Kongolo Moïse, fils d'un militaire tué par les Bakata Katanga. Rappelons que les illustres disparus ont participé à plusieurs opérations de maintien de la paix partout en RDC. Du camp-major Vangou, le cortège se dirigera vers le cimetière de Kasangiri où reposeront à jamais ces hommes sous les drapeaux. Bandeko, makambu ezanga te na mboka oyo ya biso. Bonjour. Obeti Congolais. Yé pesa li petanga leki liposa. Hein? Ne yé so petanga leki. Abeti lo leki. Hiho. Oloba chinois. Oza nani? Papa, oza chinois. Chinois. Oza chinois. Oibo balingala. Leki. Obeti papa upani. Ne yé petanga leki pani. Na? Na yé petanga leki pani. Yangwana yo beti ye. Ne yé le petanga leki pani. Yé peta liposa. Ma beti leki no pani. Ngai pite. Pa maka azamu ta liboma. Koshi albon na. Ngai pite. Papa pia. Azamu ta liboma. Ngai pite. Ah, comment yibito bando beta mutu kaka ningo? Ah, mutu esa na ye ngai bilenge nini. Ye mutu esa liboma ngai pite. Moya ala moko esa sala bente. Bino se soboza na mboka na biso ko beta ba congolais za malamu papa. Ah, yodala ngai esa mutu liboma ngai peta yelenge nini. Ye peta ngai lekite ye peta ngai peta yelenge nini. Obeti za so congolais papa abeto pani. Abeti ngai pona ngai na yeko chika ba biloko mutapusa o déclarer mbongo baboy ko pesa mutapusa mbongo. Baboko pesa mutapusu mbongo siko ngana bimi na lupango. Ngai pesa yo mbongo nde, ngai pesa yo 5000. 5000. Est-ce que toka na combien? 8000. O pesa 5000 na motem na kan na konti. Mundo na minoko Yesu solola ngai pesa na 5000 pamba. Yo esa mbongo. Senga mbongo ni soso lenge nini? Wala kuso na teka kongo. Ah, ngai panga yo. Ataka na teka. Bima kile na chamba. Betio Congolais mobimba baza ko beto ndingi.
de ngai na boya ki koko na pesa ki na lupango na bango so na buna na bango na pe na ngana za infraction yango na bima na ngana nzela na beke na kuta na bagent de l'ordre pona ko boya ki bango ba expatrié po so ko bundi na za beaucoup plus condamné yango ngana bima na ngana lupango na okima bakonzi bakutinga na zokima balandinga ba bambanga mabanga na bapa ba olanda ngai na mona lelo musuna ko ko bunda bango te bazaki belé yango na zoki défense bien akima tina na kuta na bagent de l'ordre yango bakangi biso papa parce que nous avons besoin de mitano besoin de beta congolais est-ce que ça madame na ye peta sino asa malam Robin na congolais peta sino asa malam mi yondo beti bango na ye peta lenge nini moye yo congolais peta sino moye nde peta congolais bon madame c'est ce que Robin ni para moninga obeti wa na ye pite bakutika okaka loka bozaka na mbongo bon merci beaucoup nzambe makambo eza partout bokotala Jean-Marc Kabundi bokotala Jean-Marc Kabundi mokili ekoma ya bato mosusu oh la 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 eza koloba te alors que il fallait loba Tu as mis tout le temps à discuter avec les vraiment, c'est pas possible ça. Hein? Regardez. Allez, appuie ta taxe, appuie ta main. Et vous êtes en train de témoigner, est-ce que c'est comme ça? Hein? C'est comme ça. Quand il y a ces embouteillages ici, les gens crient Tshisekedi. Vous voyez ce qu'on fait? On va payer les amendes. Ceux qui ont foutu amende de payer au cours de la prison. Et je voudrais kine koma ya baluba eza mawa bandeko bomoni ndenge soki président ya soki aza secrétaire soki mokonzi ya assemblée pe soki ndenge nini na comprendre te akiti na se ye akomi roulage akomi kokanga bato soki te moto akokende prison nzambe na ngai en tout cas bandeko na soki wana na banzi boyoki moke oyo nga azalaki na yango alors na banzi etikali mibale toyokata moke oyo bon En Europe, il y a combien de chefs? Le Portugal a un président, l'Espagne a un président, l'Angleterre a une reine Elisabeth, l'Allemagne a un président, la Pologne, patati patata. Et nous, notre pays, qui est aussi vaste que toute l'Europe, nous n'avons. Mais l'UDPS de Tiene Tshisekedi prônait le fédéralisme. Si nous voulons développer ce pays, qui est aussi vaste que toute l'Europe, prenons le fédéralisme. En reconnaissant
à chaque entité, conformément à sa culture, de se développer au profit de la nation. Alors nous irons de l'avant. Sinon, nous allons tourner en rond. Vous savez, ça fait combien d'années depuis que nous sommes indépendants? On ne fait que tourner en rond. On ne fait que tourner en rond. Non. Ce qu'il faudra, il faudra qu'on développe l'Équateur, qu'on développe le Kasaï, qu'on développe le Kivu, qu'on développe l'Ituri, qu'on développe la province orientale Kisangani, qu'on développe le Congo central. Alors ensemble, ça deviendra un pays fort. Mais fuir sa région d'origine pour venir s'amasser au Congo central, c'est faux. On n'est pas visionnaire. On n'est pas visionnaire. Parce que quand nous venons nous amasser ici, nous abandonnons nos provinces et nos provinces coupissent dans la misère. Alors que ce pays est riche. Toutes les provinces de ce pays sont riches. Mais il manque de cerveaux pensants. Des gens qui pensent. C'est tout. Je crois que Bandeko, Eza idée bien, mais pour le moment, le pays est en otage. Bamindele basi ba bloqué biso, ba idée na biso comme il y a fédéralisme mais et comme trop tard. Parce que bango basi ba bloqué côté tout côté, basi na besoin société, bango basi na besoin sur côté comme Palestine. Tozanga peta mabele. Idée na bango yangwana. C'est pour ça que Kabila zawana. Soki idée wana ta ba Congo ba bango avant. Nabaka tangé. Qui tout ça le fédéralisme n'est pas comme il les long. Mais si le pays c'est basé en otage parce que toutes les provinces sont riches. Province union c'est riche. Bon non le besoin Équateur ça n'a rien. Le Équateur et bimisa peut-être que oui et ça na bilo quoi solo. Voilà bandeko. Nazo tshela bino parce que tango so bano tala na yo ezo memayo kama musika. Alors l'inet pe kwei l'inet kwei moyena continuer zate na kompe na suka na tshela bino kama tatoyo soki alobi makamu nini voilà faut rappeler mutasuka toyoka yata muke. Et finalement oui, dans la destruction biologique, il n'y a plus que les tempêtes organisées par les champs électromagnétiques. Il y a également la pollution que nous mettrons dans le sang et dans les veines de l'humanité en créant des infections. Et ensuite de ça, ayant créé ces infections volontairement, on créera des lois qui obligera la population à se faire donner des vaccins. Et dans ces vaccins, il y aura tout ce qu'il faut pour que vous puissiez être contrôlés. On introduira dans ces vaccins des cristaux liquides. Ces cristaux se logeront dans les cellules de votre cerveau et ils deviendront des micro-récepteurs à des champs électromagnétiques envoyés par des ondes ultrasoniques à très très basse fréquence. Et avec ces ondes à très basse fréquence, on pourra vous empêcher de penser. On pourra faire de vous des zombies. Et n'allez pas croire que je suis au stage où je pense que c'est l'hypothèse. Ce que je vous compte, c'est fait. Souvenez-vous du Rwanda. Et finalement, des camps de concentration construits par les Nations Unies. Et aux États-Unis, j'ai chez moi des photos qui montrent des camps de concentration aux États-Unis, c'est notre territoire nord-américain. Et dans ces camps de concentration, on recevra ceux-là parmi vous qui ne voudront pas être d'accord avec la définition du nouveau citoyen. Il y a aux États-Unis tout près de 25 petites villes souterraines. Les unes ont des tunnels souterrains avec des 100 000 de long. Est-ce que vous savez qu'en dessous de la bâtisse à Washington, la Maison Blanche, il y a voilà, bandeko, na tiki, tolongo liango, na banzi, makamu papa azolo beza makamu déjà 96 balbaka déjà avant ba virus eko la biso ba vaccin o ba kozwa pour ba no contrôler la biso comme ça et diminuer biso manière mayele ya ko penser. Alors ce qu'on a comprendre que
oyo batia biso awa na ntango Mobutu ezalaka ke po aider bamindele to pensaka musika te to komaka komema basaki ya bakatumbi ya banani tout ça yango nazomona ke congolais a réfléchir musika te eza dû na bamangwele wana sikoyo tango bana oyo toboti bakoko oyo toboti tango bango bakoya baya kuta mundele ase a gagner terrain makambo nyonso ekomi aye azo travailler na bato bazo raisonner ekomi trop tard bandeko eza mawa faci soki faci na bino beton eloko oyo asali fo ozala na motema mabe so oza motema mabe te ndeko kosala yango te parce que population ndenge eza kosouffrir bandeko bongo sikoyo soki famille eza na kini eke famille wana eza na bato na poto te c'est fini ya galère bandeko bobo bandeko nanga nzambe vraiment pambola bino natiki bino vraiment bo remarquer que naza fatigué parce que tozalaki na veillée de prière samedi ti dimanche na tongo na 16h non na 18h30 il faut na prêcher sous parole na lamoki le temps ba 15h tout ça fatigue ezo continuer siko nazo mona tokomi 1h du matin donc teke nazo kata eloko yo na seleba prière na lali na banzi côté makambo ya mboka tokutana ka ndenge boyebi na banzi ba semaine prochaine merci nzambe pambola bino